réalité ya bana ki réalité ya bana kino. Concert a fallu et kozali sous le 29 octobre ndenge ezali kolobama soki ekozala kasi ekozali sous na stade des martyrs te sengeli koyeba que calendrier alina foot ebimi pe epesi programme assez rangère akobeta contre Étoile du Kivu match ekozala na 15h, groupe Bazano akobeta na Chikunku match ekozala na 13h30 pe bayebisi biso AC Kuya ekobeta na Don Bosco. Donc concert ya fallu ya le 29 ezali te pamba te na stade des martyrs match ekobeta ma stade et salama pona ba match et salama pona ba concert et sengeli boyeba que ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba azali bongo na Roumanie en tant que président ya ba ministre ya Petentik ya SADC à obtenir élection ya 3 pays ya SADC na conseil ya Union internationale ya télécommunication. Il faut boyeba pe que na gouvernement awa tant batika ki na conseil des ministres ba yebi bongo ko adopter décret oyo ezali ko porter création ya établissement moko public oyo kozala en charge ya promotion ya télécommunication na République démocratique du Congo ki basamali bazali kosala musala na ndenge ya ba warrior. Vous avez bien Kolanda Bisso, merci pour la fidélité Nabino na KNB. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a qui bon rendre hommage. Naneli Munguludia Kawazali Moisi ya feu. Premier ministre Munguludia Kapé, ancien gouverneur ya ville la province de Kinshasa et le Kanaki Ndengenini. Ba hommage ya président de la République na reportage Oyo. Madame Nelly Kabasha Munguludiaka, moi si a fait Munguludiaka ya Mungul, ancien gouverneur ya ville province ya Kinshasa, pe premier ministre de la République démocratique du Congo, a sala politique na mboka oto yebi bato bazalaki na tango ya père ba yebi système ya Mungulu aboy. Moi si na yeye yo maman Nelly, politicienne ya kosakana te accompagner mobali na lutte nyonso, pe ba politicien o ba yebi lutte ndenge salemaki, ba yebi rôle o maman Nelly Munguludiaka a joua pembeni ya mobali na ye ngaba nyonso origini kote kuna mobimba bayebi ndenge nini masolo bande ko salema po ezalaki nde bastion na bango tango bande ko sala politique avec impact na idéologie. Décédé le 21 septembre, lobby chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen de la République, a rendu hommage na maman Nelly Munguludiaka pona kolakisa ke politique ya mboka na biso ezali na histoire pe bato ba travailler ba bossa pote masolo ya politique fanda esengeli quelque part bazala honoré. Mukwantombolo Moamai Fachi Beton Félix Tshisekedi Tshilombo a posé qui fleur na ye kimia pour na rendre hommage na moweyi pe a encourager famille apesi bango makasi bayi babongo kozana makasi a assister bango ndenge muto azalaka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozo sala ezaka population mutoko kanisa yote menzambe pe likolo akotika yote. En qualité ya président ya ba ministre ya télécommunication ya SADC Augustin Kibasa Maliba kendaki bongo na Roumanie esika nini mama na conseil ya masolo ya Union internationale de télécommunication salami esika nini 3 pays ya Afrique éco-siégé désormais na kati ya masolo ya UIT le kanaki ndenge nini bolanda reportage oyo. Conférence ya ba plénipotentaire ya Union internationale ya télécommunication PP22 na Bucarest en sa qualité ya ministre président ya ba ministre TIC nyonso ya SADC Kibasa Maliba a obtenir élection ya 3 pays ya SADC na conseil ya Union internationale ya télécommunication. Ministre ya poste, télécommunication, nouvelles technologies de l'information et de la communication Augustin Kibasa Maliba azali ko siéger na délégation monene depuis le 29 septembre 2022 na Bucarest na capitale ya Roumanie et sikanini ba travaux ezali ko sale makuna avec un partenaire idéologie. 3 pays oyo et koti na masolo ezali bongo Tanzanie, Afrique du Sud na île Maurice et sengeli koyeba que pendant 3 semaines ba membre ya UIT ba ko discuter sur futur plan stratégique
stratégique oyo bako activer pour la organisation et harmonisation et développement il y a télécommunication dans le monde entier avec un partenaire idéologie peut favoriser accès immédiat na ba moyens de communication na batu nyonso surtout na batu oyo bazali na bisika ya ba problème. Augustin Kibasa Maliba oyo azali ko représenter RDC assistaki na masolo wana peut expliquer na yité politique ya développement ya technologie ya information pe ya communication ya pays na République démocratique du Congo. Doreen Beaugrand Martin de aponami lokola directrice oyo akotala makambo ya stratégie na bureau ya développement azali bongo mwasi ya liboso oyo a occupé poste wana depuis 150 ans ya histoire ya organisation des Nations Unies. Conférence oyo ko permettre les sous participants ba réfléchir ndenge nini ko relever défi éthique na masolo oyo etali COVID-19 pambate COVID et menacaki monde kasi to monaki que ba nouvelle technologie d'information et de communication de sungaki batu pour batikala ensemble ki basa Maliba azali komema turoyo non seulement drapeau ya RDC mais drapeau ya Afrique Mobimba tope po ya Afrique Mobimba ezali na ba épaule na ye ki basa Maliba courage yo ozali ministre warrior pe ozali ko lakisa que Afrique ekokendeka liboso na bato lokola bino boye malamu. Oui. Entre-temps, à Kinshasa, alors, il y a conseil de ministres, il y a Mokolo, il y a vendredi passé, va adopter décret portant création, il y a établissement public, en charge, il y a promotion, il y a télécommunication, fruit, il y a effort, il y a géant des warriors, Augustin Kibasa Maliba, et Kosa la mandengini ba détail dans reportage Oyo. Compte rendu de la 71e réunion du conseil de ministres. Pendant que le ministre Augustin Kibasa Maliba azali ko représenter Afrique na conférence munene o ezali bongo na Roumanie na Tina ya makambo ya Union internationale ya télécommunication awa na Kinshasa République démocratique du Congo na gouvernement ya ba warrior gouvernement ekumbami na yemoko premier ministre Jean-Michel Samalukonde sous le leadership ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bayeba ki bongo ko adopter décret portant création et établissement public en charge et promotion et télécommunication. Et c'est que depuis Kibasa Maliba a côté na fonction na musala na ye lutte na ye ezalaki ko asseoir cadre légal ko sala que l'état congolais à travers ministère ya télécommunication ba ko kozwa force pe pilier ya koyeba ko développer télécommunication tina ba faire fond ya république boyebi malamu ke na mboka na biso tito zaboye l'État azalaka na société ata ya télécommunication mokote ezali malamu te kotika domaine wana stratégique na maboko ya ba étranger na maboko ya ba paya oyo ba kosalela ba communication na biso na ba donner na biso ndenge tolingi banda makambo ya télécommunication banana mboka oyo nanu ezalate l'État gagné ba point belé boye pamba te depuis kala ezalaki ka ba privé nde ba bande ko sala bande ko vuma bande ko lier population kasi l'État azuma na maboko pote héritage etika la population ba paya soki ba kokende ba kende ba tika télécommunication bokoyo ekende na kimia Kibasa Maliba awa ozo sala musala est-ce que bazo mona te musala kitoko oui. Beltexco azali ko continuer ko servir ba congolais kaye yao stylo simba avec impact toujours na idéologie kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala de city
responsable, maman responsable, bande kono so basonga bana po bazonga classe. Betosko comme mesano, amé bino bakaye kitoko babengi bakaye ya uya betosko o ezali bakaye réussite. Bakaye o mwana so akomela ngo akoshwe te ko ezali bakaye ya réussite. Bakaye o couverture ezali makasi, ba papier ezali pembe, ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi. Oya magasin na biso ya betosko ezana zona monene, o soma ba stock no so bolingi, okena ba point de vente nyonso sur la Bitosco, l'intérêt à payer dans la succursale, pourquoi pas à la Kinshasa dans le distributeur, vous sommes bakaye qui toko ezali bakaye ya uya Bitosco. Et surtout stylo na biso, ezali stylo Simba, ezokwa ezokoma. Bana balingi yango mingi. Bongo ekomi ya botangi, yon to lingi kosala ba don na école, et ya kosala ba réservation na service commercial, en tout cas ba kosala les livraisons à domicile. Tous à l'école avec les cahiers ya de la société Bitosco et stylo. Ko bossana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao, vérifiez bien ce qui ezali na logo o ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele o bazali ko pirater yango. Donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga o bakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure. O tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. La frontière ya commune ya Ntele na Kimbanteke bazangi po bourgmestre ya Ntele na bourgmestre ya Kimbanteke bosangana bosala pompo population na bino bazala à l'aise bolanda élément autre que ko sala sur place na reportage signé Sarah Mawete. Oui, tout ça précisément na Mikondo na Kimbanteke donc pour ondengeza bwe dans les bêtis ba des années sombouleye banjeto mona o et chola na ngo sombouleye donc to vivre na passe pour la pont auto que va continuer c'est le pont pour tout monde ba côté monsieur ba c'est mauvais pont boy simbi donc pour somboule bêtis na ba ku ya ba somboule bêtis banjeto et chola na mai to kata kata banjeto na mapanga pour to tcha to ka moyen to ko leka donc Kimbanteke to na kata capitale pe même na la province to na kata capitale mai donc mai fait bêtis mbula to kata tout cas il faut que nos balukatina ba poko to tonga luka pont un message na la sena ba konzi dans bosunga biso fa bosunga peuple bosunga biso na quartier bo msa biso pont auto le kaka et ça la bien parce que tout le monde ba musu ba sala sala ba quelque part ba tana ba l'équipe ba konzi ba ko sala o ba l'équipe ba on est l'autre parce que la biso nzela o biso sinka ka volonté tout en combat mututé to lupe boyete mais tout ça la volonté ka mutu au mona ke a ko soutenir Mikondo to pe badara battre biso moi pont moi bon mala mu po to katsaka mbula pe kala mingi tezoya awezaka soki mbule beti omona pont to mai tondi pont o zitambile saka nini e tsola ka penza ezaka passe na kokatsa koki bada. Érosion à quartier bouma na commune Nsele ezali kolia bandaku bato ya côté kuna bazali kolela ba détail bolanda na reportage ya Sarah Mawete. Awa tozali na veni ebengo na quartier Mikondo na commune ya Kimbanteke. Érosion esalami makasi depuis 2011. A député ebele baleka awa kasi bapesa solution te. Lelo ekaboli ba aveni ebuki bandaku population ya quartier oyo babeleli na micro ya KNB. Awa tozali na quartier Mikondo précisément na avenue Ebengo tout à fait de bomo na sima wana ezalaki toute une avenue et érosion ezalaki te suite à mbula moko ebetaka nde ememaka nde créaka érosion suite érosion depuis érosion salema tisiko bakonzi ba sa eloko monte toza pendant la saison sèche bambule banina nte ma ne bomo na bino mona sima érosion vraiment ça grave yango to senga bakonzi baya ba régulariser situation ezate ka base la belle élection pour tout et consort sinon on risque même de perdre ba mapango za pembeni et voir même mai soit mai za donc perturbé donc même mai to na difficulté donc yango to ça appel na ba konzi baya ko régulariser situation to na complication ba bongisa la biso yango papa nanga likambo ya libulo oyo ezaka ka mai ya mbula ndenge mai yaka ba côté ya boye na ebale esali ke mwani ni oyo ekoma ndenge ekomilelo boye to bundi na ba moyen ya biso ya mike na ntrokite place ya likambo oyo ba député ba yaka wa ba tumusu to votaka bango lokola ba lobele likambo ya libulo oyo banda bakenda libela to bundi na moyen na biso to kokina biso te yango zo mona libulo comme na niveau ekomi papa kolela na biso batu ya avenir Bengo to zole le mingi to beta mbelo e pa bourgmestre ata le biso likambo ya libenge oyo
niveau libengo komi to yebite to kenda wapi na bana na basi to kenda wapi ce qui place baby boye c'est que to biso nyo sozana valeur te yango to beleli epa na yeke aya kotala likambo libengo oyo aya de biso to sedi sala likambo libengo oyo biso na moyen na biso to kogena biso te poto zana makokite ya kokobongisa nini oyo il faut basunga biso po biso to sali na ndenge na biso ezo simbagati ba député belé bayaka na bango basana bango elote ti lelo libengo ezaka boyi yango nazo beta mbela pa bakonzi et pas bourgmestre de la commune aya otale biso likambo po biso to lembi yango tozo beta mbele pa bakonzi bata ila biso likambo po 2023 eza nango pene penao bakoya yebisa biso nini eloko ebandaki mukie ezalaki mukie bazo benga pona kete bakosalisa biso na basaka na banini pona kete tokanga libulu oyo mutata moko ayaki te me yango sikoyo elie mapango ebele kobanda na seti likolo bato ebele bakima na bango bazalaki bakolo mapango bakima na bango tokomi sikoyo biso moko kaka nde tozokomi kosala ka ndambo tozobelela na bakonzi ba o baza na moyen ba o baza na volonté ya koya kosalisa biso baya mpona ke toza liso na nzela mosusu te toza na nzela ezaka moko awa bato nyonso bazouta na se kuna tozaka na nzela ezaka moko tozaka na lopango moko oyo papa aza na volonté atikeli biso kama espace moke tozokota na lopango na ye biso nyonso bato ya awa c'est que moyen toleka eza te c'est que il faut baya nde batelela biso awa bamosusu baza na mituka bamosusu baza na moto moyen sikoyo mituka moto eya ti boye eza te te tozosenga na bino quand même na bajournaliste ndenge bazoya confirme biso ke bakonzi bamona biso bazwa volonté wana ya kokita po depuis tobandi kobelela moto ata moko azoya te ezali pasi makasi toyebi te soki population ya Kimbantseke mpe bazalaka na capitale ya Kinshasa. Papa Gentil Bila ye na bourgmestre ya commune ya Kimbantseke botala likambo ya population oyo soki te bokoyoka sango. Kinshasa eleki partout. Importance ya kopesa mwana kombo ya mutu to pe kopesa ndoi est-ce que bato ya Kinshasa bapesa kaka ndoi normal kombo ya famille to kombo ya mutu respectaka to balobi awa na Kinshasa et koma cop c'est-à-dire pesa kombo potan mususu lobi bakoya ko aider mwana to pe mwa eloko ekokota c'est-à-dire soki période de rentrée scolaire ekoki batindi mwana epa ndoi na ye po ndoi na ye asalela ye reportage oyo ezali signé Peggy Ilunga. Mais bato musu bapesa pona ba profit biso bapesa pona profiter na oyebisa bato o bapesa ba kombo bapesa pona profiter mbongo nyonso za mbongo kopesa mutu kindoi te kombo wana ebunga te oto tata na yo pesi kombo tata na yo pesi ti bato oyo bakoya nsima bakolanda kaka kombo wana kongoloba wana nde bazosala mabe po bayebi na bango ntina te po biso toyebi ntina ya ndoi soki elakisi nini esa bato kombo mpona lukoso wana yango te nga mpe naza na ndoi nanga mwana mobali me napesa ye kombo kombo na ye mbwila po ata nakufi kombo wana ezali kaka domaine mususu ya vie basalaka nango jete mwana na yo azali joué te eloba mboso kodi ya kwanga makambo nyonso ezali théâtre te yo kobota mwana pesa mwana kombo ya famille to pesa mwana kombo moko oyo kotika libela oleo pesa ye kombo lobi soki bobeba na mutu yango olongoli kombo wana o pe ko makambo soni botika cop na nzoto ya bana bo respecter bana na bino bo pesa bango ba kombo ya solo okuta mwana mususu aza na 7 prénoms ezaka nini ba papa na ba mama lelo pasi oui. Concert ya Fali oyo ezalaki prévu le 29 octobre oyo ekobeta lisusu te stade de martyrs ezali réquisitionné pour na Lina Foot, c'est-à-dire ba match ekobetama en bonne et due forme parce que vocation à stade balobi ezali mingi nano pona ba match oyo sengeli kobetama calendrier ya Lina Foot esi ebimi pe ba match ya le 29 et yebani déjà to yebite soki ezali kaka 12 to pe ba kanai ya l'état to pe côté mususu bato wenge ba fonctionner pamba te to yebi ke guerre eza makasi entre concert ya Fali wana na bato wenge étant donné que petit a commis moi teti par rapport ya idéologie ndenge bazali kolobela bolanda ba détail na reportage oyo population ya Kinshasa azangi malobate na micro ya Sarah Mawete.
soki concert ya Fally ekobetama na Kinshasa soit ekobetama na stade du 20 mai to na stade du 24 to na Vélodrome ya Kitambo. Selon l'Inafoot, ba match o ezali prévu mokolo ya le 29 octobre 2022 ezali bongo AC Ranger akobeta na FC Étoile du Kivu, groupe Bazano bakobeta na Chinkunku, Pekuya bakobeta na Don Bosco. Wana ezali ba match o ekobeta le 29 octobre 2022 na stade de Martyrs. Étant donné que stade de Martyrs et salement pour na kobeta babale, l'Inafoot asi à prévoir calendrier na ye. Kasi batu ya Fally oyo babandi déjà ba publicité pe na makelele oyebite soki bakosuka wapi po stade yango wana déjà bakangi biso KNB tolobaki tokotika bongo te to tuna population bayebisa biso soki bamoni likambo yango ndenge nini ou bien batika Fally abeta ou bien batika ba match ebeta ma normalement ba vie ya population ezali divisé bolanda. Fally Ipupa aza congolais. L'Inafoot ezali compétition sportive ebetaka na Congo na kati ya capitale et ezali na liaison moko te entre Fally na l'Inafoot. Mais c'est que c'est quand même que Fally faut yeba que biso ba congolais tolingaka ye makasi premièrement. Mais ce qui est coïncidé que jour ya concert na ye est tombé pile na jour ya programme de l'Inafoot. Il y a pas de problème. Soit ezali durant manque ya organisation peut-être en coalition entre Fally Ipupa na l'Inafoot à propos parce que bango balé basé la stade moko. L'Inafoot apportaka plus na mboka concert na yé peut apporter plus. Donc eza na liaison moko te entre bango balé. Faut pas revoir juste entente na bango soit moko na bango a s'adhérer na ndenge ko pesa mela. Stade des arabes concert mais on parle plus de recettes. Na concert ya Fally gouvernement za na part na kati. Na l'Inafoot gouvernement za na part na kati. Sur le plan des recettes en tout cas ils ont un fanatisme té. Il y a un lobby qui na tongo que na tchango na Simone Plaza to Rolande kuna. Et ça stade té. Et en plus de ça Fally attendu ça plus que Martyrs. Donc biso ta ba fan na to lingaka mingi mais amona ngo vraiment gravité ça coïncidence moko salami wana entre l'Inafoot et ça rien à voir entre ba fan na. To boite football eza bien pour la mboka na biso. To boyi yango te c'est bien mais tozo mona ngo pe ndenge bango mo bazo yeba ko organiser makambo ngo te na kati ya mboka na biso ma mbotali football ezo simba te. Problème ezali na minute oyo kondongana entre l'Inafoot calendrier babimisi et puis na concert ya ndeko na biso Fally Ipupa ngai naza jeune na kati ya kin ndenge to fandi to koli na kati ya kin to yebi ke Fally Ipupa c'est un artiste azali azo sala fierté na biso ba congolais là sur le plan national et international mais par rapport à problème wana loko oyo ngai na ko beta comme c'était ezali kaka non passe na motema parce que tozolo bango à tout moment problème ezali ko se passer na mboka na biso ezali manque ya leadership et manque ya organisation sur le plan politique azui organisation na na niveau au nion surtout ya administration na bazui ba caler date et puis basali ba marketing ya ndenge na ndenge ba bimisi voire même ba fiche. Pourquoi pendant tout ce temps là bango ba bengaki était bazwa temps ya ko solo la na ye et puis ba bisaye que non date oyo ça par rapport ya programme na so l'Inafoot to moni date wana ekosimba te soit tu yo changer ou soit bazwa terrain moko d'attente entre bango mibale bango soit bango ba changer date na bango ya mambo tali football oyo to yebite soki ezali oyo bana wenge babeganga 12 tope ezali keto to mutema mabe tope bafandeli concert ya Fally tope ndenge balobaka ke alingaka makambo politique te yango wana badoze na numukie en réalité ndenge ezali kokendele boye ezali kokende mabe parce que Fally asi abandi campagne ya communication ya concert na ye c'est-à-dire ba affiche ba banderole ba panneau ici et mati ye moko pe asi abandi ba publicité koyebisa mutu ke dans quelques jours beta concert te po match ezali malamu te surtout que batu mususu bazo pesa ba avis na est bazali na problème côté ya maindombe kuna pe nyamu ezali batu bazali ko banga sur le plan sécuritaire ceux qui concerne wane ko leka malamu to mabe mais total ndenge ezali ko kendele toyebi ke Fally pe azali mutu ya tebe ti na dernière minute bo se rappeler concert ya betaki na Bercy face ya ba combattant est-ce que akolonga l'Inafoot to pe l'état congolais to pe akobunda ba yokana kaka dossier ezali à suivre kasi concert ya le 29
octobre na stade des martyrs ezate ezali jour ya ba match Kinshasa soki nano tunite okoyeba te. Oui. Mboka bana na bana TikTok jamais rata Pasteur John avec un partenaire idéologie boyebi malamu histoire échange raté Pasteur John azali produit oyo tosali kasi lelo oyo degré azali ko cartonner na ba réseaux sociaux mon côté na terrain bolanda extrait loko oyo bo sekate kasi bolanda avec concentration TikTok mboka bana na bana oyo le kakuna équiparate mobala naza ya yo te naza ya ye nande pia ker me naza ya ye yo bite ate yo go changer ngaye kopianga nani kopianga mandoi yo balisa go changer ba ki kombe ba destiné no ye bisema kamba polele mama laisse madame so yo ki biyoko ke tali yo ngakolo yo soko rate mobala fili be ibela yo sakana tozaki na plaisir ya koyeba ke boza ebele ya kolanda KNB News KNB ya lelo esili merci pour la fidélité na bino to continuer toujours ko servir bino bon début ya semaine pe kimia na mabota na bino na sima ya caméra lelo zaki Peggy Ilunga Saro Mawete azalaki na pointe longwe na faso kirombe côté ya montage pe post production et kumbamaki na Agape Kajama équipe ya ba véritable guerrier pe ba travailleur oyo bazali wana pour ko servir bino na cadre ya KNB News tolobi to ko continuer ko servir bino pe to ko pesa bino musala oya kitoko soki nanu makambu na yo ba beti lisolo na yango na KNB News te c'est que nanu eyebani na Kinshasa te nanu pe ekomi na Kinshasa te pamba te awa ezali plateforme ya liboso oyo pesaka ba kinoa ba information en continu kasi na lingala mon côté na terrain Magazine.